lungi c'est kana longola mona tshabo mususu kwa ya vraiment le tshabo mususu Koffi Olomide a bêti déjà concert na ye ya Grand Arena Sud. Ndenge a bêti concert na poto. Faire gola utaki kobeta. Fali a bêti. Wera a bêti. Moi to comparer bango nyonso ezate parce que chaque chose ezana likambo nango. Mais na ngina lobe la différence ya ba bêti ane oyo na Paris. Ane oyo. Kala mingi tawa donc eza Koffi Olomide na Werason bango batu babeti so tozongi sima meilleur adversaire ya Koffi Olomide so botali bandenga zalaki kosala ba recrutement selon maison mère oyo akoti maison mère Koffi fo luka moko boye oyo azana timbre ya maison mère pona kosala ba compétition ba concurrence mais les loto komi na tango sika kosala pe bilan kosala pe concurrence. Qui a fait mieux na katia ba concert mi balé? Koffi Olomide to comparer ING so to comparer ING Arena ezaki aliboso to comparer ngo pe na Grand Paris Arena ya Werason mais comme Koffi Olomide a bêti déjà deuxième concert sika a bêti yango na Paris na Arena pe sika tokozwa pe Adidas Arena ya Werason to comparer bango mibale qui a fait mieux que mutu mususu. Irene Mabweni boza ebele bandeko nango bolingaka vraiment Werason bolingaka Koffi Olomide bolingaka ba musicien na nyonso parce que baza kosala fierté ya mboka na biso. Mes chers amis, naza kopesa selon ngai nazo pesa selonga bandeko bozwanga na ndenge ya mabete nazo pesa point de vue na ngai oyo ekoki pe kozala ya solo te yango na kosenga na bino batu lokola nani bandeko na ngai ba François Makwati na pesi mbote ba Alain nani Alain Nunga na pesi ope mbote ya tro Jojo Vanda na pesi ope mbote Irene Mabweni moko yebi Trésor Kingulu na pesi ope mbote ya tro boza ebele ba Patrice Douadwa déjà ba Rahman Ali na pesi bino mbote ya tro. En tout cas merci kozala wana nga nazo pesa bino sika selonga nazo pesa selonga Brian Cédric Mbela na pesi ope mbote ya tro nazo pesa bino selonga Victoria Fernande bambote na bino. Alors nazo banda na ba musicien nanu ba musicien ya maison mère na ba musicien ya quartier latin ya sika na aneo nazo lobela ba concert mi bale bolanda nga bien na ba concert soki totali ngai personnellement natali ndenge Werason atikaki ba jeune wana ba s'exprimer peuple nyonso oza amoureux ya bonne musique azoyeba au moins 3 musiciens ya sika ya maison mère. Soto bandi kotuna lelo ni musicien nini ya maison mère bino boyebi mutu nyosa koloba héritier catholique mutu nyosa koloba Inongo mutu nyosa koyana nani oyo soki TikTok mosa koyana Dinara baza ebelo batu bakolobela mais na quartier latin oya Koffi Olomide mutu abimisa Fali on ne sait pas ko propulser ba jeune wana baza penza propulser te côté koyemba côté chant ba poulet ya maison mère baza na ba vocaux o eza koyokana na album moko Koffi abimisa ki awa bambanzembo ya mama si wana ba jeune wana baza koyemba baza ko bimisa ba vocaux bien mais Koffi azopesa bango penza espace te ndenge azali kopesa ba misusu
mais lelo wera aza kopesa batu na ba petit na espace sika na niveau kaka ya concert wana so totali ba invité ya Koffi Olomide burompela nani oyo ba Savané de Picho bien baza ba invité oya kala ya mouvement na ye côté ya wera bokotala eza héritier aleka anani Déplique Pomba ndenge aza koyamba ba invité tango invité mutu lokola Déplique Pomba ayembi wera apesi espace wera abendani pendant na podium atiki Déplique soki ba 6 minutes à s'exprimer wera apesi Déplique makambu à s'exprimer. Mais côté Koffi Olomide notre légende aza trop accroché na micro na ye, donc mutu à tout moment c'est lui qui est au four et au moulin, il ne donne pas le temps na batuba s'exprimer. Koffi selonga aza ko étouffer même ba invité na ba musicien na propre baza penza ko se retrouver te. Même Mamasi, moi j'ai senti que Mamasi azalaki moi étouffé et n'a pas été à la hauteur. Brigade Sabati tango monye na maison mère bota la prestation ya brigade na maison mère bota la prestation ya brigade na quartier latin na ba concert ya Koffi Olomide. Donc brigade na baza pese penza tante ze loko mke bazui micro et loko mke ba kaleye. Mais na maison mère ba pesa pena yemba ba cri combien za nango aizokata ayembi ba pesi Déplique ayembi ba pesi. Valeur a ko inviter mutu yango wana baza ko pesa yo wera za na tendance ya ko pesa mutu valeur oyembi ba pesi yo espace oyembi o s'exprimer. Ok, même héritier tango ayaki bon to monaki communion ya héritier Watanabe na wera sonne na podium wera pesi temps bayemba ezate ko kata wera azana somo lisusu na micro te. Koffi Olomide c'est comme si tendance ya micro ezana nunaye donc azolinga a contrôler tout au moment où selon ngai parce que âge ya Koffi eza déjà likolo il fallait que déjà Koffi abanda ko pesa relève na Mamasi parce que Mamasi tolinga te aza jeune ye mutu aza ko simba makambo ya quartier latin il fallait que sika Koffi na kilelo azala mutu oyo ya ko doser atala kandenge Mamasi azokumbela mouvement ba place Mamasi akobeta mabaku yesika komi ko encadrer ya komi ko lakisa basala ka boité parce que azambiaka azebi makambo mais c'est comme si azolinga pete ko lakisa Mamasi ba technique azolinga pe ko pesa Mamasi penza technique ne place été wana eza point de vue na ngai et ça n'engage que moi soki bomoni ke na beti mabe boko chaka na commentaire na bino bofinga ka mabandi tale kuna libandi surtout ba golwa makamba koloba eza ebele pona concert wana sika Koffi peso botali sika côté son tango baza koyemba na ebite qui est derrière arrangement ya son ya Koffi Olomide na kati ya ba concert na ye bozwa son ya concert ya wera son na Adidas Arena son moko impeccable son ezalaki wana son ezalaki mais na quartier la te na yebite soki eza salle na yebite soki eza nini na yebite parce que ba caprice wana pe ezalaka concert nyonso ezalaka parfait mais ba caprice wana ezangaka te yango nazolobela c'est quelque chose pe kuna tango mususu eloko mususu à part son lumière bango nyos Koffi lumière ezalaki bien mais côté wera son pe yango bozolo ba tango azolo ba faire kosa biso donc lumière ezalaka na Adidas Arena donc wera ezalaki na lumière Koffi pe azala na lumière sika côté ambiance Koffi pe alingaki tellement que amonaki bato bazolobela ambiance ya wera son yepe je pense que alingaki a se rattraper batala ena koyemba parce que koyemba yebi koyemba za na banzembu balobela pe côté ambiance mais mutu malheureusement azana dona ye mutu azana eloko nzambe akabela ye eloko na ye personnel eloko ne spécial oyo tokoki jamais kolongola na carrière ya wera son est bel et bien l'unique côté spectacle côté stratégie côté ambiance côté communion na public wera reste le seul et unique à ce genre
même si Kofi akomeka toyebi pe age pe ezokopusana, malgré cela Wera pe age ezopusana, JB pe age ezopusana, bango to age ezopusana, mais mutu na mutu aza na eloko nzambe akabela ye. Oyo côté spectacle, côté communion na public, côté ba biloko wana ya moto, wana za makambo ya Werason. Wana to yiko comparer te Kofi na nani na Werason. Alors en général concert ya Koffi Olomide elle est bien, mais na hauteur ya Werason était. Soki botali spectacle ya Werason, Wera azako yemba Adidas Arena babini soki plus 15 minutes non stop sans que ba stopper kopema bakeko na koyemba. Wera pe a fait partie ya batu bakendaki koyemba. Donc souffle Wera zana souffle. Wera zana souffle koleka. Donc azana souffle ya koyemba, azana souffle azana pema, azana souffle na ye par rapport à Koffi Olomide. Na ambiance en général kanini Adidas Arena ezalaki na moto, ezalaki na ambiance. Soki tozongi pe na Grand Paris ezalaki na ambiance koleka ba concert ya Koffi Olomide. Koffi Olomide pe abeti ba concert ya bien, mais na niveau na dimension ya Werason te. Côté ba concert en tout cas Wera azaka ka likolo. Concert tomoni ya nani ya Koffi Olomide tokoki jamais ko comparer ngo na concert ya Wera. Wera atikali kaka likolo côté ba concert. Wana eza point de vue nanga. Oya zana eloko ko bakisa vraiment bakisa na kati ya commentaire. Nazo la bino troisième point na kati émission mususu. Na bisa kibino nazana trois éléments o nazo bimisa na kati ya makambo oyo. Ya liboso na sina bimisaki o eza ya mibale, ya misatu ezali koya. Bozela sekozela parce que awa makambo eza kosalema ekotambola bongo bandeko na ngai. On est ensemble.